Merci beaucoup na balandi bana EHP Media bana mokili mobimba na tango malamu oboleki na kozwa biso bonjour ou bonsoir na tango oyo kolekana kolanda émission na biso émission oyo tolobelaka toujours kaka kibonzambe kaka awa na EHP Media. Merci beaucoup na pesi mbote na sœur Charlène Nzazi na Paris na bosanité mama Mireille mfuka na pesi mbote sikozali na bosanité lisusu na mama Ida Dimbu na Paris na pesi lisusu mbote sikozali na bosanité mama Dorcas Aminata na Paris baiba mama obayo sunga pe mosala na Nzambe na bosanité pasteur Blaise Puti na Paris na bosanité évangéliste Ig Mavungu na Paris. Merci beaucoup na bandeko nyonso o balandi biso o ba continuer kolanda biso lelo sujet na biso ya lelo ezali enfer na paradis. Tokoleka na koyeba lelo différence ya enfer na différence ya paradis par rapport au lelo tozana mosali oyo batu nyonso baleki na koyeba c'est prophète Israël Mbambu o bino bomesana koyoka tango yiso na pesi mbote na prophète. Oui, mbote na journaliste Nzambe apambola pe mbote na batu nyonso balandi biso. Boni mosala na Nzambe. Mosala na Nzambe ezokende bien 565 biso bapekisi biso te toteya bakangi biso munoko te pe batikala okanga biso munoko te. Bapekisi ba ensemble na sens ya ke ba na sagesse na bango ya venin ne balobela batu ke po batu ba comprendre te po batu ba na aveuglement babisi batu ke no tokangi batu nyonso ingo baka ba ensemble te football partout makambo nyonso restaurant tout bokangi yango na ba église bo fanda nano ba fansi batu nyonso bakalobi te ke bakangi ba ensemble bati babilo nyonso fonctionner te bon te wana bongo te ya moni ke sagesse wana ya rizo to Hollande ba pe malé moni convocation devant l'état bakenda malé malembe bakenda malé malembe po bozwa mutu wana boye balukuta neti na suka na sens wana. Merci beaucoup eloko ta mutu mais to kopesa ngo to retourner lango question bana na Nzambe ba ozela biso eloko ba mesana kolia avant to banda makambo na biso. Éternel Dieu de grâce na pesio merci na pambole émission oyo Nzambe quel que soit race nyonso bazo yokanga quel que soit yokaka lingala te quel que soit alobaka pe lingala te mais yo fungola ye matoyi ayoka pe fungola ye munoko Nzambe à comprendre na zana confiance na yo Saint-Esprit tu fais le travail car il est écrit tu es au-dessus de tous les esprits car il est écrit aussi l'esprit du Seigneur sur moi car éternel mawa Seigneur je vais parler de ta part au nom puissant de Jésus-Christ amen. Amen. Merci beaucoup papa Israël le tozali na sujet au de enfer na paradis. Quelle est la différence il y a enfer et paradis? Soki toteng na Apocalypse chapitre 20 kuna ba expliquer biso l'enfer et ba expliquer biso aussi le paradis. C'est ça. Différence y enfer ezali, différence y a paradis pe ezali. Paradis ezali place où Nzamba fandi na ediabulu ngo tong bazalaka na bon na Nzambe l'ange de la lumière, bando bengi l'ange de la lumière, ba fandi ba pesa gepe poste na ya ça musala pe makasi na président na Nzambe mais tanga c'est que koko cérébéré ba yeko bwaka ye na si so ba bwaka ye na si po batongela ke na ndako te po azaka pauvre le diable batongela ke ndako te tant ba yeko tongela ye ndako au enfer selon Apocalypse 20 ne sikoyo ba yeko zoye ba yeko kotse ba yeko biseke non yo ba pesi yo liberté provisoire mais ba okanga yo ba kotso na enfer na temps fixé na date où ba okanga eza. Merci beaucoup na temps oyo libiti ba pesi jour ba okangaye ezali jour en camp. Apocalypse 20 alobi we puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme une grande chaîne dans sa main il fit saisir les dragons les serpents anciens oga ana ba non ba poste non les serpents anciens qui s'appelaient les diables et Satan qui est lieu pour 1000 ans et les jetant dans l'abîme et fermé. Babi, bako kangaye les serpents anciens les dragons. Yamo mutape sa abeta tatouage à dragon. Mudu muso mon appelle ça combo dragon. Babenge dragon, diable, serpent ancien. Muso za ba tatouage c'est ba serpent. Babengi bango ndengmana. Babi bako kangaye na Nzambe te ange muto kangaye l'ange de Dieu. A kangaye à côté en enfer, abîme, moto lu felu. Akonyoka makuna pe bakokangango na chaîne pe na cadena abimate même spirituellement abimate même physiquement abimate
na temps fixé. Aza liberté provisoire. Ne va pas sa mutu liberté provisoire ngol bateke dossier sili. Dossier zo continuer mais va pas sur liberté provisoire. Ya moni diable a sale la même temps. Biso ne to comprendre te. Diable a na vitesse tala ndoki aloka ka le premier ti les 30 volaka ça la fatigué. Mais moi na nzambe so bisika prier animba mais ndoki le premier ti les 30 journalistes ndoki a pumbwaka. Pe ndoki moi na muke kindoki ba pese kindoki ba simisi avion ya avion so me batata mikolo ko me ko kusambandaka pe crash ça na mite. Aka tiki bango pe azongi na bango. Mais biso bana na nzambe awa na ekodim to yembisa bango banzem ekodim bonga motema na sens que toi enseigner bango pour baza la dur ba comprendre l'importance de la parole de Dieu. Ya to bi que place ya Satan eza enfer. Ayebi bien que à côté enfer ayebaka. Merci beaucoup. Place ya Satan et enfer. Na lingi na tout na mo muke question par rapport au différence nini oyo ezali na enfer na oyo ezali na lola. Ba avantage ya enfer auto des avantages d'enfer eza nini? Na enfer eza avantage te eza kaka na désavantage dans le sens que tant au côté enfer au souffrir vie non mobile jour et nuit éternité mais muta sepe na ye akeni te ayebité bibelobi mon peuple périt par la manque de connaissances mutu mususa ayebité journaliste ndabisu ya solo tant ba pesa mutu lipa ayebité que na kindoki yazo liaka po vazem taper singa mais nzoka lipa ba pesier ezana kindoki on comprend na sens wana mutu so ko pese magie ba bisete ba bo mama na tata na mais ba ko bise ciment ba flataka diable flataka ya omoni ke baza ko yeba te avantage na faire ezalaka te journaliste ça dit quoi na kati en faire au souffrir au côté en faire ya libela yona diable bo souffrir c'est-à-dire obando yo kakat na ba fina mutema na yo ba nyakula yo ba fina yo c'est-à-dire kati en faire eloko ndenzamba pimela bango courant na enfer ezate na réside des open enfer ezate na ma ezate ta mulili pasi na pasi yango no moni que journaliste ko kende enfer ezali pambolité nzamba tongaki enfer pona bato mokilito akeli na image na bango nzamba tongaki enfer pona diable ye moko na ba angelu o ba révolter contre Dieu po ba batinde ba angelu ba révolter zani ba eza diable l'ange de la lumière. Yango journaliste okoza mbuma malamu so sangena mbuma mabe obeba yango kolingaka te ozala pokte lokwa ba journaliste nyonso ba loko so mbongo ba servir diable mais yo linga ozala différent na ba journaliste nyonso même na ba sel na nzambe eza bazali il y a des serviteurs du diable oyo bandimi bateka âme na bango na Satan ba servir diable vie na bango mobimba. Mais tout le monde a le pasteur Moussou soit les cas vina et la VIP et la caba ndenge mo mituka banda kwa cher et c'est important. Des journalistes ba pasteur bazo comprendre que nzamba zalaka ne saleté te. Sikoyo diable azoya na façon mo boy Alex ba pasteur nzambe aza saleté. Soko talingi bien journaliste. Matthieu Matthieu chapitre 4. Lorsque Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a faim. Et le tentateur était approche et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir des pains. Et Jésus lui répondit, il est écrit, un homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable est transporté dans la ville sainte et la plaça sur le haut lieu du temple. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ce sujet, il te protégera sur les mains. Au Zolan, diable va continuer. Alandi, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu n'adoreras point, tu tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable est transporté encore une autre montagne très élevée. Lui est monté tous les royaumes et tout du monde et leur gloire et lui dit, si je te donnerai à toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adorer. Jésus lui dit, retire-toi, Satan,
Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le problème, il y a diable, et Zali qui appelle ça comme bon côté journaliste. Diable, c'est un pauvre. J'ai ça, lobby, AGD, 8, abi, or élargi, c'est rien. Le problème, le diable, c'est l'adoration. Alingi batu ba adoraka ye. Yanga bisi batu, abisi Jésus, fuka melanga, iguma melanga na opeso onu suza na moki, na mokil. Yesu alobi ke yo nanga tu adorer kaka un seul Dieu. Le problème batu bazo bate ke bato ba osalela Satan ba na mbongo te journaliste. Diable appelle ça mbongo. On va pasteur rebelle, ba osala ba miracle, ba obimisa batu, ba mbisi na makolo, ni na makolo. Eza miracle oya, nzambe to miracle ya Satan. Bible lobi boy, bokoye ba vrai na ba faux. Hein? Na misala na bango. Prophétie mo bimaki ke mulile ekota partout. Mulile ngo ape misala. Le problème c'est que laissez le temps au temps. Nzamba yebi ba oya ye. Ba o pe ye te nzamba yebi bango. Journaliste toi na problème mo awa ozolo be makama recherche ndé pe so ba pasteur. Hein? Ba mbongo ba mituka ba jeep ba okase kwa nzambe abela. Jésus-Christ abela ko comme ça mutu riche te. Jésus a dit sa Pierre, je vous ferai pécheur d'homme. Jésus est capable de transformer Mouta comme riche. C'est un puissant, selon 1 Samuel plutôt chapitre 2. Abi azora mutu na poussière, atombo la fin c'est na ba grand. Pendant que tel c'est que journaliste, ce que zo luko comme na riche, richesse c'est makasi ya bien, ya makasi ya kitoko. Ya pas Jésus, le Christ a comme son na richesse. Ba pasteur belé ba bunga ndia pa ba ke zo mbongo salité, po diable azana mbongo te. A pesa ba mbongo zo iba na ba boutique ya batu, na ba banque, hein, na ba banque. Comment ni tete mutabi misa mbongo. So moi mutabi misa ba sardine libala, boutique ya pembeni wa. Alors, la sardine dans la boutique, on a mis sa place dans sens soit. Ça dit diable la réalité. Azana mbongo te ba dépouiller. Tant ba côté général na prison ba dépouiller kaye. Ba longole ba grade ba pété nyon so ça la qui n'a fonctionné ba longole ne ba côté bon. Ezara bongo. So diable ba dépouiller so elo ni diable azana ngo pesa. Ya mo la raison pour laquelle diable ebi même Israël mbamuke. Ah Israël wa ebi nga na timbele makas nga ko zwangati. Jamais. Diable azwaka bato ba biyebi o bazate ba ebi pe place ba utati. Et bah a besoin il y a ba miracle, il y a ba foule, il y a ba touana. Journaliste, muto banda rassemblement ba foule les anani. C'est Jésus-Christ. Voilà, on le dit bien. C'est Jésus de muta banda biloko wana. Parce que diable tang ba bengana ki akina ina batu muke. Yesu atikala ina batu ebele na paradis. Ale na posa ya adoration. Tala journaliste, moi si muibi c'est ba kate nganga ko iba te ba sale délivrance te ato tiki ata biso na iba te mais so tiki mbongo iba. Na moi c'est muibi ko iba. Mais moi si azo délivrance solo ata bana ko iba mais soki abiso iba te iba pete. Mais bongo ezana bandeko mosusu nanda kwa libala akanga mobali quelque part. Au servir nzambe to buzoba yazo kansake akanga mobali nzoka asala erreur akanga mobali te. Journaliste Bible lobi les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Ténèbres za misala ya mabe. Ça dit quoi? Baton de basale la diable bangoa, ba que nous va misa banganga. Même dans football diable azali. Même dans le mariage, ba kangi mbal na bache na mulang bache ba alambela mbal wana ba kiss ti wapi. Pour la côté so que non, diable mission les a ko tromper vigilance. Abandi ko sa F na jardin Eden. C'est là Genèse chapitre 3 verset 1er. Ba bengiye les serpents, aza un animal rise yamakasi ana mayela mabe atuna F boje de trappe. Pourquoi nzamba pekisa bino bambuma nyoso ya na jardin boliate ya lobite nzamba pekisa biso oyoyo abi eba ke soki bolie bokoma lokola e tala rise. Vous comprenez? Le problème est diable les années journalistes. Diable alinga yokisa nzambe mutema passe. Amema bato nzamba kelina ima pa diable to sama na ndenge monte yo salama kitoko diable salama kitoko te yo za na image nzambe mais diable za na image nzambe te ya moni diable yo la ko jaloux po yo kende paradis ya kende enfer faut ebisaka Satan lu felozo sanini ezela yo kuna ba o ba okendo servir diable ba o sala fausse affaire misala ko servir diable et misala na bango te journaliste. Même président de la République ba président msou ba servir ba diable. Mais il y a un président de la République qui va servir Jésus. Il faut soutenir le président qui va servir Jésus. Hein? Basé belé. Donald Trump a été assigné à chrétien. Oui, à chrétien. Bon Africain. Même tant que Donald Trump a comme président qu'on a les États-Unis, bandima te ka obima. Mais abima, mutabimi c'est Jésus-Christ. Merci beaucoup.
Charlène Nzazi n'a pas le binatuna. Ezali paye serviteur de Dieu à conduire paye football. Serviteur de Dieu. Oui. À conduire football. Oui, oui. Dans la Bible, pendant tout le monde y a un. Mais le bin football c'est le magie. Mais football, diable pas côté na katiti. Football au monde football. Au beti balle yo mona balle. Mais gardien na mona balle, te amona monstre. Amona to lio. Alingali yai. To amona ngando. Magie. En réalité, mesure à coup ya football, gardien fa yambango. Mais comment yo makolo na yo tire na ngeke ndo tobola na filet. Et panzana mir. Oh yo makolo ndengini. Merci beaucoup. Il y a une sous question. Par rapport il y a 20 autres anango. Eza batamolili auto bon dans la lumière. Va autoza nango eza batamolili. Ba pasteur batikolo ba kenzambe mutawasa makambo. Te c'est pas Dieu. C'est le diable. Le diable sur le terrain, diable azulu kanda comme physiquement journaliste. To linga to passer na temps moko boye ya ba condition. Avant yo sa na émission fongala na marque de la bête, ndeto sa l'émission. Et yo pe foza nango. Avant soit visa, faut ba peso marque de la bête. Moi te comme ba condition. Tozong bazong sabiso etant ndenge zalaki liboso. Mais pourquoi bazong sabatu etant ndenge zalaki te ba ko sabato? Ba ko sabiso. Nous sommes partenaires à diable. Mais diable mutawa sala makamala zo tourmenter vie abato. Diable alongolaka mutu, hein? Diable achaka kacha mutu kobanga. A semer la peur. Au moins sur banga, diable a contrôlé facile. Mais sur ozo banga te moya contrôler yo et kozala te journaliste. Mutu abanga ka diable azwa kaye facilement. Yango Bible lobi na biso na acte des apôtres chapitre 18 verset 9 à 10 babi parle, ne t'étais point, car personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Ne crains pas. C'est ça. Babi kobanga te loba, mutu solo mabe azate. Journaliste mani ngande na zalia. Soki penza balobi keno, be église nyonso. Oh, esambela te. Toyoki be bilo nyonso zongi be église zongi te. Mutu liboso ke bite na Congo ba bomanga. Nga pastero, nga na ko sambela. Na fungula instrument. O se ba kosani na ba OK. Ote na ba église partout, ba église zonga susté, ba kanga église pour di bon. O nga na fungula ba instrument. Na banga kachote. Na banga liwa peta. On a obanga l'état te. Hein? Obanga mibe côté. Bible lobi yango. Bah lobi ce qui est à César, ce qui est à Dieu et à Dieu. L'état me tape sanga mikanda. Bon, on a ça ma belle pam. Appelle Nzambe me tape sanga au journaliste. Ça va, merci beaucoup na bande. Journaliste bakanga kombo Jésus te, faut kombo Jésus qui se tombwama. Problème à diable na ta o aza pour ça ba adorer. Yo moteke kombo elo wa pamba mane pola, kombo ezanga tina, ezanga sens. Kombo mo babambi bato. Anaza pour ça lo bango te. Kombo wana Yesu fiango. Akrasengo. Pour que kombo Christ ezali kolo. Ah, Jésus est lenta. Christ amati toujours. Azong na top. Oui, que combo les a crasé. Merci beaucoup. To uti ko longwana kombo ya soit disait logo ba wana pandémie wana. Mais lelo to komi ko yoka. Bakangaki pasteur Mukuna. Bakangi papa na biso pasteur Mukuna. Pasteur Mukuna. Papa na biso Kamere et sous ndeko moko ayo bima sous ndeko mwana ya papa na biso musée oui. Sikoyo toyebite au juste ezani ezaka toujours ba distraction ya sata otoko poto yoka lisusu te comme Jésus Christ sur le komikaka politique et komikaka basala ki bo bake bazongi si bo finalement toujours journaliste yo qui combat Jésus te oyokiti Christ est au-dessus de tous les noms afin que le nom de Jésus tous chez nous fléchiront toutes langues confesseront que Jésus Christ est Seigneur. Nzambe ngai po na Jésus obomanga ya on a bisio que journaliste le problème est un pasteur Mukuna c'est un pasteur azana mandat o nzamba pesa ye sodo atambola sa mandat a ordre de mission bakangaka ye mais sodo atambola mandat ne bakanga te na tuna bin na bisa batu boy entre faux soda na vrai soda na kanga muninga nani okima muninga faux soda a okima vrai soda pour jamais faux soda kanga vrai soda tient na cacho et ça mata Yesu mona déjà écouter sauver mutu. Non. Vérité mutu sauver mutu. D'abord citation sur comme la mutu faut mutu loba vérité. Le problème est avec Pascal Mukuna, le problème c'est un serviteur et c'est un sacrificateur nganga Nzambe. Koye banane Mukuna, ba ebele na makambo nini? Ya Nzambe akasiko. Na politique no sa ni kuna. Hein?
azalaki na ngambo wana akumisi tolanda prédication moko alobi ye akoki kolongola Kabila te moto akoki kolongola Kabila ezali bata FCC bata IDPS bato ya nani ya MLC alatindi babetela Kabila maboko lelo ekomi Kabila komi mabe journaliste Diango abongola motema awa Diango akoma pasteur Diango abando kata Diango nga machine de guerre abongama akoma pasteur ça moi ça Sakombi abonga to Sakombi abonga akoma pasteur mais le pasteur a na droit ya kobongama a na droit ya ko changer akomi na nga lelo muninga zui pouvoir ya komi na ngambo akomi ko finga ça dalaki hein oh mais ça mututi yo so elambe komi salté olongola kandenge nini toyebi basali nzambe te elamba so ekomi salté olongola pourquoi olataka mususu basali ya nzambe basangisaka basali na nzambe basangisaka est-ce que pasteur mukuna za problème na ancien président ya mboka na biso aza problème ya lobi alobaki bien na plateau alobi bien za problème na été personnel alobi yango bien alobi za problème na été comment kimbangu abunda na makambo mboka kimbangu kaka moko kimbangu na bible ba prophète o ba bunda pona nation bazalaka okuna bunda pona nation ozo comprendre bazalaka ba telemaka ba oloba maloba so amoni makambo mabe balobi ke o eza mabe Jérémie prophète Jérémie kasi abunda na nation na eti aloba roi o komi corrompu roi o komi idolâtre o memi makambo mabe na kateni Babylone azo abotola mboka o abotola mboka wana Babylone ya le problème ezali ke mukuna aza collègue na kati ya ministère c'est un vieux Olani, na kati ya musala nzambe c'est un collègue. Mais eloko ezo pousser à loba makambo wana ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Il faut tout na siko Saint-Esprit. Et c'est makambo kuna ça les amaram te. Il faut tout na Saint-Esprit. Merci beaucoup. Tu es toujours la score différence par rapport à Lola. Hein? Moto aza na molili po aketenu na lumière akoki kosala ndenge ni bandeko mususu basimba bagrigi wana ndenge elobaka yo bagrigi wana ba o wana basimba ba amakiona po longwana kimakiona aya sikona kibonzambe akosala koma po longwana kimakiona eza facile Simon de magicien azalaki mutamakiona mais alongwana e acte chapitre 8 alongwa aya kondimela Christ mutu soka linga longwana makiona andimela Jésus Christ biolobi autrefois boyebaki nzambe te mais siko boyebi nzambe siko faut bon marcher selon les enfants de quoi les enfants de Dieu c'est ça yango moni que Jacques chapitre 5 le verset na yango le verset 16 balobi vous confessez vos péchés confessez vos péchés et les uns et les autres et priez pour les uns et les autres et afin que vous soyez guéris. La prière des justes et la prière efficace des justes, une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Babinin, bo tubela masumu na bino ye akolimbisa bino pe bokubika na malade bozanango. So totangi Matthieu chapitre na yango 3. Le verset premier, kuna baolobela biso comment ba disciples bayoki ko confesser. En ce temps-là, Paris Jean-Baptiste prêcha dans les déserts de Judée. Il dit: répentez-vous, car le royaume de cieux est approche. Jean, celui qui avait été annoncé par les Isaïe les prophètes, lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, et préparer le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. Jean avait un vêtement d'épaule et de char, un ceinture de cuir. Autour de lui, il nourrissait des sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute le Juda et de tout le pays, des viens des Jourdains, se rendit auprès de lui et confessaient leurs péchés. C'est ça. Batbano kende ko confesser masumu na bango Matthieu chapitre 3 verset 1er et pas à Jean pe ba kende zo baptême mutu azana ba gris asimba kisi pasteur abeba prophète abeba temps et pesamel bi racheter le temps car les jours sont mauvais temps et pesamelier a se repentir abongola motema ko se repentir za ko olongole lamba ya sika ya kala olati ya sika ozona
délivrance eza mutu kwa longo na Brazza aye na Congo longo na Congo à Cameroun, c'est ça une délivrance, c'est ça yango moni que mondo bango baza monde à diable, ba musicien pe faut pas se repentir, ba politicien faut pas se repentir. Et les servants de Dieu aussi, il faut pas se repentir, même les lesbiennes. Les lesbiennes, le problème est la repentance, et même dans le pays. Le pays pesant le droit à la repentance. Le pays, ce peuple a souffrir, le peuple a vivre bien, le pays où il faut pas se repentir. Comme dans le trône. Atina se. Ba se repentir, ba se nzambe alimbisa bango na makambo bazo sala parce que diable ndem tako ko se repentir te po ba ebisa diable mukolo ko ba vérité à kota lola mais aloba ka mensonge ba bengi le père de mensonge ato la kisi mulanga mayo benga eza mulanga koka yeso mola lukuta marque mutu akoso physiquement boy osoma diable le père de mensonge c'est-à-dire diable ndenga zawana yazanga na posa lola te yesi basalela ndaku na na lufe le journaliste mais biso na yo to na posa to mona elaka mboka lola tokota parce que place ya yo nanga eza na lola esengwe eza na lola ya makasi soki mutu a se repentir te akufi physiquement corps ekufi mais âme na epesa okufa osoma bible lobi ko banga mutu azoboma corps ya pamba te fo banga mutu azoboma corps âme esprit pour nzamba boma corps âme esprit mais diable azoboma ka corps ya pamba journaliste yango la raison pour laquelle mutu minyaso aza na poto ana droit ya ko se repentir batu msomo na vie na etambola gauche droite atambola ka mabe hein aza lukuta aza hypocrite aksinya maison mobwe alliance boye alokaka azoboma batu na ba église ba pasteur ebele bakunda na ba chair boye tumbelu akunda eloko mabe loboko mutu musa kunda suki musa kunda ba mine musa kunda biloko mabe siko bino bomona ye ana nguya nzambe yone bisaka ba journaliste nzambe amonaka partout mais nzamba zaka partout te. Pourquoi nzamba zaka partout te journaliste parce que nzambe afandaka mingi na ba oyo babangaka ye ne place nzamba za be église omoni nzamba zali sali babanga nzambe place wana mais ça na église mususu kombo nzambe nde muteza na ba instrument na ba yembi mais yemo ko nzambe Yesu azate. C'est-à-dire quoi, journaliste? Même ndako na bino so nzamba za po bo banga nzambe. Le jour bo kota satana nzamba ozana binote. C'est Saoul. Lokolo boyinga obeyinga te oyena sacrifice. Bilo bi l'obéissance faut mais quoi? Les sacrifices. Ale nzamba tire Saoul akepa David. Na Israël, na Égypte, Bible bi nzamba yena ngamba ba Israélite na banga Égyptiens zayina bango te pa pharaon zayina banzambe na ye. La raison pour laquelle journaliste bungi sambongo na poche mais ko bungisa Yesu te. Merci beaucoup papa na lingina tu na question maman Mireille Mfuka alobaki na tu na question ndenge alandaka ba émission ya biso ya EHP Media oui akutani na pasteur Israël alors pasteur Israël ça elanga prière tout ça la ba prière na kana za nango eza obligatoire yo faut okoma ko senga ye mbongo eloko wana batu bazo comprendre mal. Soko tangi Bible bien journaliste. Journaliste makamno se komama na Bible. Eza ulo kamba ke gauche droite te. Yoka eza na Bible wa balobi yoka. Jésus a sangisi plus de 12 disciples. Puis Matthieu 10 verset 1. Puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donnant le pouvoir de chasser l'esprit impie, de guérir toutes sortes de maladies. Ah, Jésus a dit que pour transmettre au pouvoir. Comment guérir comment ya kusenga mbongo? Gezo bateka ngote. Ezana batu msu journaliste bazana trace ya Jésus te kat na bango. Muto yo azana elongi ya tata na o sadi eza mwana tata na botaki. Bo ça papa au moins na ndengini. Po image. Mwana so image déjà tata paktia libumu. Pour tata mdaso na mwasi na ye. Azo image de sema so les papa. C'est mutu mso mwana journaliste a utale obi diable en personne. O pena Satan. Makamto akoloba wana ba bêtise na ba bêtise masapo. Ah ko seksa bato. Muna pasteur. Ache na bureau. Ache mbeta azuza protocole. Nyonso wana azolinga seksa bino. Mais azote bandi kuna ngai naza kusala délivrance na muni ser moko ye.
Une plante solo nazo benga na démon zoka solo wana na bien na kati d'élevage wana zo sexa beta masapo évangile et ça démonstration de la puissance de Dieu. C'est ça l'évangile. Christ c'est la résurrection. Ozo bango ba beta ka masapo te ate yango zo mona mbeta polo ba mbetu yo ba mbeta ngol bani batona batote ate jengo journaliste yango meke bana na nzambe lelo balingi kotanga bible oyo te bana nzambe be batanga bible te soka ba tanga bible yo ka mais so afande film animba te ese mona muta animba otala tv bizate yango moni journaliste ta otozali bana bazonga écrit siko place wana journaliste mutoyo aye koloba ke guérison yango mwe batapoto babaya mutu alinga sambela pona ye tinda action de grâce nan tinda offrande tinda boy après na kosambela oyo traité nano mutu te tika nano sambela pona mutu ye moko aza touché ye moko opambola yo ye aza nano touché te abigi pe na mutu bani osenga ye wana eza langage nani ya nzambe ta. Merci beaucoup. Tokomo kende na suka papa na lingi total score différent. Total avantage ya Lola. Lola banani ba ko kotango. Muto ko kota Lola esengi akiko. Yoka komi place bien place na lingaka. Wana Yesu. Yesu aza malamu. Jésus a lobby clair. Pendant que tu la journaliste, c'est le pété. Apocalypse a lobby, voici, je mettais à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte et je rentrerai chez lui. Si koyo, tout le monde a banzambe belé mikou na bango na tombe. Mahomet. Mahomet. Ada kuna tombe. Mahomet na lobby la ba musulman qui n'a pas été. Ada tombe. Nani susu. Bouddha. Ba chinois ba qui n'a pas été. Bouddhiste ana tombe. Nani susu. Na Afrika. Town ana tombe ba qui n'a pas été. Aza babete mbata mbu. Okopa aingaga mata. Mbata. Nata. Na etatambile zaka na vitesse wana te. Akpoya bu. Pona nini? Meka nzambe aza pona ko contredire bango. Okopa muntu moko ta ko mekana nzambe. Omote ba wenga ba koma lokola banzambe. Ba tunga tour de Babel na Genèse 11. Nzamba seni agogola tour wana ba buka ngwe kweya. Jangenda akostani kufia oy mabuta bi okale seke wana balembo so balembongi bata we yango seke fo fongola kango bakokunda mbongo na kati ndeti na Congo na Afrika bakunda mbongo na baserke ba cimetière wana etonda mbongo na biteke mutake luka cimetière ekuta bilo mabe pamba zadi bata we balembonga azate bakela nde na ndako babare ça muto ase kwati lelo journaliste c'est Jésus-Christ de Nazareth yango alobi abeti tolo journaliste yoka tola Jésus mutana za terrible. Jésus, en tout cas, bien. Jésus a dit, alors, oui, Christ a dit, alors, Jean chapitre 14, le verset 6. Alors, oui, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ni ne vient au Père que par moi. Nani si quoi beta tolo. Abi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus a dit pour la deuxième fois, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai quoi? Du repos. Les seuls qui donnent la solution, c'est les seuls noms qui donnent la solution, c'est le nom de Jésus-Christ. Babi, cherchez premièrement le royaume. Le royaume, c'est qui? C'est Jésus-Christ. O etikali et pesa melabiso kwa matabis. Journaliste. Babala ka mwasi o mama abota yo yebi ke mama mutabota mwasi wana babala ka mwasi uti na maite eliko lobani eliko lobani bana ntamba comprendre te lo lobi na bango mutu na mutu aza na place a utela olandi soko kute na mutu uti na mai a souffrir yo lokola ba pasteur mususu ba papa molimo bazala na bango te aza pasteur mais père spirituel azati surtout na ya utela wapi. Yango nazo so yango ba troubler monde. Ba onde ba obebisa makambo oyo. Foza na tata na yo.
Yo lelo zoloba bien éducation les bien pour papa na ya éducation de base mais siko chega zo éducation ya ndenge ya balabala obi longa chega na mwana ndako yeba na. Merci beaucoup papa. Eza na bandeko mususu lelo baza toujours na ko yima amona te lola ngona okota ndenge nini lola ngona ko sala ndenge nini po nakoma nakota lola soki lelo enlèvement. Jean 5 pe lobby. Jean 5 a lobby pe clair. A lobby. Hein? Jean chapitre 5. Même Jean chapitre 4 a lobby ngo. Jean chapitre 5 totango verset 25. A lobby boy. Makambo lola ya kitoko nga kutu lola enlèvement ya liboso nga fona za na kati. A lobby boy. Zela. Toluka ya. Ya on a senga bat basomba Bible hein. Balonga Bible ya téléphone, bas na Bible normale. Bible yango 24 25 azap. 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoutait ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé est la vie éternelle. Ne vient point en jugement, mais ils passeront à la mort et à la vie. En vérité, je vous le dis, et revient, il est déjà venu, où les morts attendront la voix des fils de Dieu qui auront attendu vivront, car comme le Père est la vie à lui-même, ainsi il a donné au Fils à voir la vie à lui-même. Et verset 27, il lui dit, et il lui donnait le pouvoir de juger, parce que il est pas, parce que il est pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres attendront la voix de son, sortiront, ceux qui auront fait le bien résisteront la vie, mais ceux qui auront fait le mal résisteront là pour le jugement. Babini, tant que voix ya fils enlèvement bandi, ba kufi ba ko c'est quoi? Ba o basala bolam ba kota lola. Ba o basala mabe ba ko kota lola te. Prince nzela ya lola eza nanzela ya confesser Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le Romains 10 verset 9. Babi, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans son cœur que Dieu l'a resté des mots, tu seras quoi? Sauvé. Yango nazo senga na batu ba se repenti tant otozali oyo ezatan diable azo frapper mais nzambe pe azo tika te bana e l'ange de l'Éternel est sur le terrain après azo bundela bana nzambe pe nzambe pe azo sa makampo enlèvement mususu tango esalama be événement mususu pe continuer mais nata otozali so balinga ba kotsa diable en personne ba trop dit diable parce que bazo au moins babilo onyo so esala boy et alors la Jean lobi je suis la voix qui crie dans les déserts, qui prépare les chemins du Seigneur. So, diable peut ana batne ba préparer entrer na ye na ba mindele okuna. Ozo na ba mindele kuna ba préparer entrer à diable. Ya moni porte-parole na bango kuna abandi koloba déjà. Nani wana? Ah yokaki alobaki. Nani? Alobi agangi makasi. Agangi. Abi obet. Baka toka sambolo ko mtu ozana balabala. Bet wana sambolo kote. Sambolo kote. Va changer système. Système en code. Alors bien, les bêtes arrivent. Les bêtes. Ah non, pas ça, pas ça, Yoshua Hamashia. Christ. Jésus-Christ, c'est terrible. Il y a un petit batouke, à talobi que Azan Anzela, tout ça quoi arrêter. Azan a pouvoir te mouton Azan Anzela wana. Ouais, ça t'en a été, hein? Azan a pouvoir mon côté. Journaliste bin témoin Santana kanizaki angolonge ye zoka zwine misato Satana mutu ekatana tala mukieza koningana ngasuko na bakisa Satana makolo mayanzi nyata na mayanzi wana. Vous comprenez très bien parce que azana droit tel libosa Christ. Ah nzambe journaliste va devait ba kabanga na kana na mona poto za paradis te journaliste. Poto eza calcul ya mundeli. Tout a futa bat ba ko vivre te. Tout eza bloqué na salaire. Tout na muta poto ba futa kai kuna a vivre ndengeni. Hein? Mundela calcula nyonso a ko futa bango soki 1500 euros. Hein? Na 1500 euros wana mundela calcula déjà mai courant. Nini yo ni ndako. Makamdio parking à véhicule. Bela calcula. Ah, tu as $200 à part.
Si on a $200 atinda bato ebele na Kinshasa ndengini. Ya bato poto so boya Kinshasa bolebela biso ba réalité ya nini ya poto. Et tant que nous noir africain, au moins asa na poto musala nini. Akengela kaka taba miyibi wakota na ba alimentation. Akanga bango Alexa Minderi. So ba caméra na ba champo na nini. Nous avons que na poto noir asa nini. Ye musala ko kombola balabala. Ba misala mo ba osala ba noir kuna na ba poto misala mo gudu ezata na ba sans stay. Bato be ba na posa pays na bango ebonga basani bazonga surtout Congo ba congolais belé ba ozonga au moins na 2020 oyo tito comme 2021 ndé to koma boy ba congolais ba ozala belé full so ba ola to ye o bo kiti belé to ye avion monsieur zoya to ye fo mboka na biso ebonga to ye na mboka na biso. Merci beaucoup bakoya ebele po mboka na bango ebonga papa la lingina tuna mwa question moketo komi na suka bandeko oyo bazo komi tungisama bazali quelque part bayeba kité ba vrai prophète té ba faux bayeba ki ba vrai prophète té lelo ba ko sala comment pour bayeba ba vrai prophétie pona makambo na bango. La prophétie ils ont parlé 3 événements et parlé passé présent futur. Mais parole de connaissance, parole de sagesse ne lobelaka na monio o lobby na monio okufela ikoko na bino. Ouais, parole de connaissance. Na monio parole de sagesse yo na monio ndengo ozaboye ondie ndo telemiona elo mwa mabeza nzoto na yo hein. C'est prophétie ça avenir et zo lobela sur l'avenir. Likambo ekoya, c'est ça on appelle la prophétie. Un prophète ngolo bateka ka oazo sakola. Un prophète muto azana ministère prophétique. Et dans le cas likabo monzamba pesa yo obotama en ministère. Oza un prophète roi Jérémie 1 verset 1er. C'est-à-dire quand il y a prophète, tant koloba ke nzamba olobelanga bo gagner match. Siko tant ko gagner match wana a présenter yo nani asali yo gagner match a présenter yo nani Jésus-Christ. So moni prophète a présenté yo ekeko, a présenté yo mai, a présenté yo photo statue et là moboé ezanzambe te. Ate za réalité mais ezanzambe te. C'est le mensonge. Il y a la raison pour laquelle journaliste ba vrai prophète selon écrit, prophétie peut ça remarque. Prophétie même na se repentir, prophétie zo consoler et soulager, et zo fortifier, et zo édifier. Prophétie tchaka trouble te, prophétie bo magamabala ba te pantara pe famille te. Comment yo kanga yo prophète yo kanga ndoki na famille pe oza makasa aussi sa kindoki wana te. So nzamba alex yo ndinga aussi sa kindoki te ko kanga pe kindoki te. Les pommes za kata ba journaliste yangwana. Les pommes za que un prophète aza très nécessaire na temps oyo. Au moins na époque ba banga ba prophète. Pour prophète amona makamno so ya na moki. Même prophète amona même diable. Prophète Souki. Ah, c'est normal, Souki fait ça. Attendez, attends la Bible. Attends, c'est normal. Et on les a prophécité. Même la Bible était kaka Souki te okuta mabele. Mabele pèse dans la carte Bible. Et c'est on a quoi on appelle Souki moi hein. C'est na on. C'est on ngwa. Ezali. Pourquoi bima na Bible téléphone te? Eh Souki ngwa. Mon. Mon Souki ngwa. Mon ezali. Eza yango. Siko yango prophète yango Souki ngwa. Siko prophétie yango c'est sili namte. Et continue bimanga mikolo nyonso. Mandefo kweyaka. Mandefo zokweya. Bon pourquoi pas Souki kweyaka te na Bible? Ezali kama lukuta yango bato amelaki ba melaki Souki na bango moko. Soki ba melaki Souki na bango moko babanga te ba kufa te to prier pour na bango. Merci beaucoup balobi tango soki omelaki Souki na yo omelaki to Souki ya ndeko na yo sangi bi ba voisin omonaki le wa bongo yo meli il m'aura pasteur ezawana okobenga akosambela pona yo papa journaliste ba faux prophète na osenga bato apoto nyonso ba mibal pe basi ba baza béni moment yango ya ko soutenir ba serviteur de Dieu ya solo journaliste ba pasteur musu ba soutenir bango wana aza déjà béni hein na ba mbongo ba continuer au pesa kaka non il y a des serviteurs de Dieu ba na iglo te faut soutenir bango l'église ezanga ba bangar l'église ezanga ba parcelle hein biso église tozo futela mais soki mutu moko atelemi wana habite ngai faut na pesunga mbongo na ngai na église basombe sika est-ce que mutu wana moteke a chenyongo mona kati ya nzoto nzambe
nzamba ko cheka nzamba opambola mutu amarke wana na vine banda botama atonga te mais apesi nzambe endroit anzamba komi osambe batu bakomo bikela place pe batu ba komba yesu eke liboso oke mutu wana nzamba osala nini na vine siko mutu abongo ye wana azana paradis oto azana mutu asali acte malamu a mérité bolamu parce que Jésus Christ a monango d'un événement na l'époque na ba ebisi Jésus Christ papa mo azosenga aide à guérison mwana na ye Jésus abeta karabe yesu abi babina azo mérité bolamu ye mutatonga synagogue utote ya wana ye ndem tatongango faut salele bolamu a mérité ngo tala nzamba bosana kalisumu mais ba bien fait nzamba bosana kate yango moni David azoloba na nazana mpo nzamba changaka David azoloba na go pesa nzambe nanga eloko ezanga ti na te na sens wana yango moni que le poème ezake diable alingi te ba ko adorer nzambe adoration au na église est-ce ba pasteur ba comprendre que ba bikisa ba malade yesu abikisa kebele Jésus guérit beaucoup de malades mais comment ba malade ezana mukilo yesu go bikisa ngote ba ko sabiso ke o ba pasteur ba sambela te ba pasteur ba ko sambela ba malade te bika ba bika vérité ko bima ba prophète soka che mutu maboko ba malade eza malade boité eza robot o eza robot muta katia mutu robot omwa pu muta sanzio moni ta e museke ton yo ta robot acha acha mino ndio ba robot mindele bango basani basali mo eloko mwa mukie nde azoboma mutu na kati même yo so ba choli bende na kati kopema bien te inspiration za bien te makile ezala okufati yango la raison pour laquelle biloko ba boyi ba pasteur ba kota poto koyeba ba prophète nzambe ya solo baza ya lukuta baza so ya lukuta ba soutenir ba yango ba pasteur religieux ba ngona na ba président o ba zo servir diable po ba président ba kota na ba maison baza ba président o ba servir pe Jésus bazali. Merci beaucoup to combination avant ba koma ba président bazaki batu lokola biso bazali batu lokola biso ba bosana ngote. Merci beaucoup to combination ka balobi bandeko nyonso oyo no bongo ni motema te ya ka benga numéro ba ko orienter yo par rapport ndenge ni yo sala nde marge ba pesi ba verset biblique oyo okoyo kotanga po obongo la motema minga ko lobezali te papa Israël na bandeko oyo nyonso balandi biso par rapport à moni différence ya enfer na paradis aussi précision ya bien mais to continuer sujet yango na émission oyo ezali koya eloko ni ko loba par rapport au sala pe prière au pe sa pe numéro de téléphone na nyonso eleki. Papa journaliste, faut continuer jouer le koyo parce que Jésus a dit bien, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ma voix. Olandi papa journaliste parce que enfer basale lango pour na satana na ba angelu na ye. Pour diable ndenga zana ngana rappela ke butu moy okelu felo. Pour diable a attaquer biso mikolo yo na ba penser. Siko soit comme physiquement attaquer sur na pensée te pour bobi que diable yewa. C'est ça. Mais on a ebisa ba na nzambe. Enfer eza place mo mabe. Eza punition ya libe la. Omoni moi ça l'autre akoma libanga mungwa. Na époque na soki na année nini soki 1900 combien soki ba combien ba siècle nini. Mais ti lelo punition na sila été ataka libanga mungwa. Akoma libre temps enlève mes au salama. Yepa OK moi ça l'autre akota lola. Moi c'est l'autre akota lola. Mais comme moi c'est l'autre ba bomba ba pesaka ba azali banga mungwa. Mais eloko na webisa bana nzambe lola ezana esengo makasi na lola feti na feti na lola adoration na lola louange na lola prière na lola nzalezate pe bat ba bosana nzamba olinga mukili lokola tapi alingi likolo lokola tapi aboki na enfer acha Jérusalem asika ya ba te ba ke Jérusalem eza soki na place boy te bongo te Jérusalem ezana se awa mais ezate ke place tel na boy na tanga kombo wana yo mto tangi kuna te bible biango te yango moy bandeko na biso misusu to boy to tanga kombo Branham nde mutu alobela apocalypse ye mtu alobeli ba 7 so Branham wapi wana Branham te mtu alobela apocalypse Jean Moma ekoki peuple de balamuka numéro ya biso ya mosena nzambe to sengi nzela so to pesa plus 243 plus 243 90 77 87 672 plus 243 82 60 64 863 plus 243 82 60 64 863 plus 243 90
90 77 87 672. Tobi plus 243 90 77 87 672. Wana nangaki kobondela pona bino mais nangi to sa no prier oyo o sa nanga yom to ndinga malam oza toucher na message au comprendre que non mon Seigneur nzamba te bien babi si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé. Nana pour ça esprit na yo ezala sauvé pas besoin de poser la question est-ce que oyamba payer sur la distance oui oyamba sur la distance c'est les anango possible babi rien n'est possible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Encore, si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, vas-y, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que ça a prié, oyoyo, zala pré, zala ngo pende do crafter et sunga po pok talo fongamela yo, accepter ngo ka sema, loba kolo eso. Na epa na yo, limbisa masumu na ngai. Lelo nazui décision ya ko bengana satana. Na motema na nga mobimba a libéré ngai atika ngai na bengi Yesu kota na motema na ngai na ndimio na motema na nga mobimba lokola mokonzi pe mobix na ngai na ndimio na motema na nga mobimba Nzambe tata asekusaki Yesu kati na bakufi ngai na biki na ko mwana Nzambe makam nanga kaleleki ya sikeye o ezanga te Yesu nda zakati na ngai Yesu afandi na nzoto na ngai na zubo moya seko au nom de Jésus-Christ amen siko na bondela pona yo Père céleste mutu nyoso oyo a confessé yo comme Seigneur et Sauveur faites ça na lola Père. Quel que soit âge à Sanango, quel que soit race à Sanango. Si comme miracle na Zambe et salamele, problème de Sanango est malade. Problème de Sanango, même devant le tribunal, même devant des familles. Oh Père, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que miracle à Jésus-Christ est content dans notre nayo. Ba esprit impur, ba démona, ba libéré yo. Na kombola Yesu Masia na lobi lokola mosadi na Nzambe à partir ya lelo Satan a na pouvoir tel likolo na yo bien-aimé yo mto yambi Christ comme Seigneur et Sauveur rencontre yo nanga na paradis Zambe na ngai apambola yo Zambe na ngai restaurer yo yo mto zui décision tika mabe wana pona libela yo mto salaki lisumo tika lisumu na yezala elimbisama na kombo na Yesu tika makila ya Christ o egangaki emema victoire tika makila wana eloba pona vie na yo naza na foi yo mto belaka nzoto bika na kombo na Yesu yo mto zozela bénédiction tika bénédiction de ezala na nzoto na kombo na Yesu Père céleste bandeko nyonso na monde entier na tika bana maboko na ba président de la République ba se repentir ba o ba bongwama déjà ba yebi Nzambe ba te ba ningala ba se repentir Père, ba sel na Nzambe nyonso o ba bungindela ba se repentir. Toana posa kolo na bikamwa yo o intervenir. Na bengi lola. Lola yo kangai. Banchelubo yo kangai. Yesu. N'Égypte tindaki Moïse a libéré le peuple Israël. Biso pe toana posa l'ange de l'Éternel a telema na Afrique pe na Europe. Zambe calculi ya batu eza calculi ya Nzambe te. Calculi ya diable eza calculi ya Nzambe te. Oyo monde ezo kanisa po etumba peuple Yahweh contredit bango que l'ange de l'Éternel yo yaka te pour Daniel mais yo yaka pe pour libérer batunyos. La Bible nous dit tu es le même hier aujourd'hui éternellement. C'est toi qui Jésus qui a envoyé l'ange dans l'église. Père, montre-toi que tu es Dieu. Peuple ba se réfléchit ba fuka maliboso na ba ke ozanzam. Na nimisami ke peuple ensemble. Kolo Olobi errer les pauvres en esprit. Peuple oba na posa ya vie. Tika ba vivre longtemps. Tika église na yo ekangamate. Église na yo elamuka toujours. Na moment oyo telemisa ba sel na Nzambe, évangile panzana sumaka. Rempli biso ba sel na yo na puissance. Pesa biso nguya pe démonstration de la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Amen, amen, amen na bandeko nyonso bauti kolanda biso. Merci beaucoup na temps oyo lekaki na kopesa ya kolanda émission na biso ya kolanda enseignement kitoko oyo quelle la différence ya enfer na paradis. Merci lokola bozi ba précision maître sukisi yango nyonso te bokolanda suite na yango na émission ezali koya na pesi mbote lisusu na pasteur Blaise Mputi na Paris. Merci esika ozali na mosala malamu to continuer kosala na bosanité mama Dorcas Aminata na Paris na bosanité sœur Charlène Nzazi na Paris na bosanité mama Ida Dimbu na Paris na bosanité mon papa d'Alliance Mbamou na Paris na bosanité Die Koleka na Paris na bosanité Christian Lukengu na États-Unis na bosanité mon papa Edo Amani pe mama GH na bosanité mon coordonnateur Ekibumba et Sikozali na PCP garçon Bilma na PCO Mote Sikozali na bosanité mon réalisateur na ngai Polgar, merci Sikozali, merci beaucoup pe na prophète Nathan Olga qui n'a ko permettre biso poto yamba yota na yo pesi biso. Merci beaucoup Nzambe apambola ndengo leki na ko pambola ba na Nzambe bele ba bongoli motema ba koti lola na siko na lola kuna esengo etundisami. Merci beaucoup to kutani mbala sema na émission ezali koya bye.